Nango na TikTok ou sur les autres réseaux, il y a des gens qui se sont levés juste pour écarter un produit avec une source. Je ne suis pas contre eux. C'est leur choix. Mais ngana loba déjà, n'appelle ça un conseil. Et ça la produit à hydroquinone. Et ça la sans hydroquinone. Bato bachaka choko. Bato balinga ocha choko te. Bato wana nyonso ngana pesa bango conseil. Alors ceux qui na moni bato basali la ba produit eza hydroquinone. Na ndoya nango toujours pona la kisa bato wana ndenge ni bakoki ko salela po ba beba te. O pe basali la ba produit sans hydroquinone. Ceux qui na zu ba produit na bango na oya nango na poster na la kisa bango ndenge ni pe bakoki ko salela pona ba beba pete. Mais en aucun jour au monde ngana yana ndo isa bino zwa oyo à la poubelle, zwa oyo à la poubelle. Na sala ka marketing ba produit ba tuté.